na osenga bolimbisi na olinga te na loba makambo ya kovanda maya mama pardon limbisanga na mabe nyonso nasalaki yo maya na comprendre yo ndoza mwasi ya vina ngai maya ezala koluka nazwa ezala ya motuya mpo na vi na nga nzoka ezalaki yanga te maya limbisanga maya nasali yo mabe nalatisi yo basoni maya pardon kangelanga motema te. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de l'émission de la presse. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, na chaîne Abisso La Voix du Peuple. Votre émission préférée, émission d'évangélisation, émission d'exhortation, émission où les amis ont sabatou na droit chemin à travers Baka Haute, la plateau Nabisso A et puis Nabino bat boza landaku bat de rebelle ba changer façon de voir na bango bat de rebelle ba memami na repentance lelo bat de rebelle ba memami lelo na kolimbisa grâce à cette émission. Nous disons merci na ba de tout oyo nenge émission ba na lelo ba liboso avaye ba likamni ni Vincent yenango abanana no na cliquer na j'aime donc à aimer na nos émissions oyo et puis na ba ba s'abonner beaucoup de émissions ba la liboso boye ba ke programme au vérité en face et salama pour la bandeko o bazana ba vérité ba mona randenga ko bimisango te mais grâce à cette émission tout ça là structure na biso to benga bongo ya ba conseil ko sunga monta bimisa vérité à la fin to soutenir railler et pour que to chiter na o établi réconciliation parce que ceux qui pardonnent ils allaient atteindre j'ai l'habitude de le dire même au kilo ici kufa sinon on se retrouve juste après cet élément pour démarrer notre show. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, je pense que Bino Nanga Toebi Kenera ma solo ya sérieux, ma solo ya honnête, ma solo ya vie. Awa nazawapi, nazabongo na Kinkole. Kinkole nanga nazawapi, Kinkole nanga nazawapi maison communale ya Kinkole, juste na sima première avenue, deuxième avenue, desikanga nazali. Na kati ya deuxième avenue toza na concession na biso ya moyo. Tozo teka ba terrain 20 sur 15. Donc 20 sur 15, na 17 000 $. Na yo, ça na terrain na yo, il y a 20 sur 15 na Kinkole. Kinkole ya bakati kati te, c'est-à-dire Kinkole na lobby maison communale à Kinkole. Première avenue, deuxième, nzela ezali mutukata IST. Et kokota, je pense que bon na IST kutu na yango yango, na tiki yanga mutuka musika na yana IST, pour nga moko na meka expérience wana. Donc 20 sur 15, 17 000 $. L'avantage que vous avez à Wezalina nous est que awa toza na courant ya SNEL. Courant déjà ya SNEL ezali et puis mai ya résidence. Sika moko boy bato ba kokota te. Ça dit déjà net toza awa bato ba kota déjà bato ba pandaka et mukolo concession oyo azali ndeko na congolais azali amoni que esika ya bombi mwata munga mulai esengeli akabula pena baninga bazwa pe bisika na bango. Donc bien na lo ba boyebo ça na bango parce que ezaka ka juste 27 parcelles. C'est-à-dire ezala mo belete. Ah ezate que ça dit concession na ye une partie boutique à la même oyo ya rendre disponible pour la population au Bogota la biso ezaka 17 parcelles na terrain moko 20 sur 15 ezali bongo na 17 000 $. Nzela ezali courant ezali mai ezali c'est-à-dire soki yo sombi oyeka mbala moko obani na yo kotonga ndaku na yo otie koti makambo nyonso otongi ndaku maison de rêve na yo atez-vous parce que ne na lobby il y a que 27 terrains. Donc oya kosala lombango azui mbala moko donc ne na loba boye soki to continuer na bino tout droit fleuve ezakuna. Ça dit à la place aux on a déjà aération qui tourne, ça dit fleuve si on continue dans tout droit boye na moi musika kuna
fleuve ezali, c'est-à-dire mon pepa guito réseau comme elayo et tu vis dans de bonnes et meilleures conditions. Contactez-moi le numéro 089 769 89 55 pour que vous aurez des détails ou étiquettes. Merci. Chers amis téléspectateurs, je pense que Bissona Bino, Tolanda qui peut toujours continuer Kolanda. Situation au Tozalango, il y a M. Richard, na de Konabiso à Moisi Maya. Tobanda qui a depuis Nansara, Ndeko ya Moisi, à Salaki, par Nae Blandine pour que Ad Bimisana nous l'ait qui nae, na libala où ils ont bâti na mensonge, et puis qu'on permettre que relation à des zonga. Parce que déjà, moi, là, je suis M. Richard Azaki a été, Bissonos Totalaki, et Bissonos Tolanda qui, réaction, il y a Ndegonabiso Maya, Azaki vraiment, vraiment catégorique, il y a Koboya, Mobali, Bazon, la Prénio sur les Kaki. Véritable face, Neto Sarabino, tout ça là vraiment fort, on a Bissou Mali Kambuti, Nasuka, na Etali, réconciliation, tout ça qui, Maman Maya, a Kende, a se défoulé un peu. Parce que, Tomi tient la place nae, au vaina mobile azui a tient moi si mon rôle en gamouze, mais baïro bimisa, baïro pote nandaku. Et après mobile on va se retrouver que moi n'angoazaki a été et à la fin à comprendre que Isaac erreur faut récupérer moi si nae. Et c'est pas facile pour une femme d'accepter directement tout ce qui a se défoulé et to continuer qui ko la délai ko insister et pour une dernière fois tout ce qui est ce qui a royal sous soutenu mato solanae. Elle a accepté notre invitation. Et nous allons la recevoir en émission pour que Tomé Capé reçoive une fois de plus. On se retrouve juste après Elemao. Merci. Monsieur Richard, nous étions comme des Jean-Baptiste na Isolo Oyo. Totuko Bungisela Onzela. Totalisa Mama na Biso. Nini diable a qui peut nous détruire couple na bino. Parce que Kobota na Sarah et talisa qui yo na famille to na batu que maman Maya mtazagi na problème ya Kobota. Mais là après on comprend que ezaki problème ya maman Maya té. Toujours conseil à médecin à lobby serait mieux. Prière dans l'hôpital est important. Vous voyez, ici, quand on cause, ils ont dérangé bien. Mais là, maintenant, le problème que tout ça, maman Maya a été humiliée par toi. Dans venu dans le quartier. Et je vous conseillerais même que ceux qui, maman Maya n'aiment pas l'imbiser, il faut le dans le quartier. On a une image même, il y a moi, même il y a une personnalité. Mais pour ne pas encore arriver là, maman Maya, on a déjà tellement mis il y a bien été. Je pense que eux qui conseillent, M. Richard nous voyons sur mon scénario, Azad devant Bissoua. Maya, vraiment, na habité na koloba nini. Oh na koloba na mukuse. Olimbisa ngai. Limbisanga Maya na makambo nyonso oyo. Pardon chérie. Maya. Déjà, pardon. Mekate. Il faut qu'on mekate. Moninga. Maya. Ngana botaka te. Pardon. Richard Osambi sango emilianga partout. Ngana lesbienne. Te ngate. Maya. Richard ko mekate. Omoni na mono boy. Non, la vie n'a pas le petit coup, Maya, limbisa. Déjà, la vie m'a retardé la vie pour les amoutou. Il y a un foutanga. Déjà, Maya. Maya. Comment je vais côté? On est du bon millénaire. On me dit na passion ngai na zaki la mo. Na vona tata sa bata magite. Ndiko papa. O te mal boso na rapport. Papa tikana na lobe mo bala za donc filanga. Déjà, on est qui passe son gars, mon apport. Déjà, pour la pantalon, la t-shirt, les angari. Maya, pardon. Pour me canarder, Kolomate. Son nom, Yoka, Isaac, pour ma femme d'accord. Mais tout pour la vie, mon coca, si ça, la fille, la panga. La vino, la panga.
La bonne bossa dans la négo bossa la on l'a poté moi ça vie na yo. On moi ça. Ils sont la bossa dans la vie na yo. Na moi ça vie na hôtel, moi ça vie na ça. Non. Moi ça vie na yo mona qui. Oh pour botter le monde, ça ça ngate. Maya botter Maya yo kanga pe. Ngai nyoso emilia na kata famille na nga. Na moi na koma ta pembe na bandeko ya exacte. Na longa komi boy. Pour na yo. Ils sont na comment ça manœuvre. Yo te gandunda. Maya. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabicho pour continuer notre programme Vérité en face. Et dans Plateau Nabicho, nous avons un décor Oyo Tobani dans émission. Là, vous allez constater que nous avons un Nabicho Blandine. Blandine, il y a un bandagi solo Oyo. Et quand je l'ai donné le compte rendu, il y a Nenge, Maman Nabiso, Maya a réagi ça qui a vraiment incité qu'il y a papa Vincent prochainement ou bien ngai na zalawana parce que ngai ndi mutu na mema ili kamango na niveau na bino il faut na participer tina suka. Bonjour Blandine. Bonjour Papa Vincent. Maman Maya, bonjour. Merci beaucoup pour avoir accepté le sous kozonga awa. Les tu sais que tu as na poussa le sous sur la yo. Merci pour notre temps disposé. Vous avez un au salon, vous accepté vous awa. Blandine, au benga kingai, au insiste que en tout cas les lots aux gens qui sont les lots na bisolo na bisoté. Moi ya zali bosso na yo, ni vraiment au bongi ça qui koyebi ça par rapport ya makamno soni loti. Merci. Maya. Nakozangelo koloba te po nazaka na mambo funa lo. Mais avant tout, naina singu pardon. Alina s'excuser d'abord, non pas pour na ngai kaka, pour na leki na ngai, pour na famille, pour na leki na ngai kate, mais pour na famille mobile. En tout cas, Maya, na kombo ya famille na biso mobimba. Lope espace na motema no limbisa biso. Soki ezaki eloko momboye, esepelisaki ngai. Mais tant que makambo yo ekomi ndenge ekomi te. Vu que na considère que petite sœur asali mabe, yango na linge makambo nyonso ekata na ndenge ekata. Na koka pe ko encourager leki na ngai te. En tout cas na koka ko encourager leki na ngai te. Ata pe ezaki yo te po toyebani, so ezaki mutu mususu, ndenge kana encourager te. Mais na singi pardon vraiment. Pardon, maman Maya, pardon. Limbisa biso. En tout cas, limbisa ngai, limbisa Sarah. Limbisa Sarah, Sarah za mwasi, oui. Ndebo mona za mwasi. Mais, tant moussous na makanisi, azaki na nominea. Ezati question na olo baboye na o condamner Sarah te na condamner Sarah, na condamner Sarah, na condamner Sarah. Ti le oti mambo ekumbi parce que na condamner Sarah. Mais na condamné qui peut le sous papa Richard. Papa Richard a un erreur na yé et belé au essai que notre temps sur makambo et comme malgré que Sarah pas en faute. Sarah a moi ça mukolo na ndoto mais na makanisi. Sarah kolate. Sarah zaki mineur. Peut-être ce papa Richard ayaka abanda correlaté Sarah makambo na te po biso mikolo tozalaki. Comme son expérience on a zanango Sarah zanango te. Je connais très bien les hommes mariés.
so na bike na leka na parcours ba on marié te wana na kosi et c'est comment bazala lokuta on marié na ndako na tikala vivre bonheur te mais bazalaka na basi wana on marié nyonso na ndako ne bolamu ezalaka te kimi ezalaka te yo ta mosusu na kano eza kobota mais na kano mosusu ezalaka aza salite aza boye mais bazalaka kaka na basi wana omona en tout cas ya olobi eza ebele mais nazoka pasi nasengi yo ka pardon nasengi yo pardon moni na part na nga so na oloba omoni libala ata mosusu biso basi tokatisa kwa so na ye libala na ye kopema libala yali ya repote mponga nayebi komba ezalaka na mariage so ozwi yango avant mariage te ozwa yango après mariage nde nayebi ta mosusu avant mariage ovai bonheur mais après mariage oyo nyonso eza komba au moins likambo boye etelemi pourquoi pas fa okende eloko faye bosala namonaka na baeglise mosusu bafemme pleureuse bazalaka namonaka eloko peut-être ya osala ezalaki keno bino mobali na bio bokendaka peut-être église na mobali na préféré yango te aya aloba te na biso bato oza mur na esprit te mais aprenez moto azalaki faible mpe okoma ndenge komi en tout cas mama limbisa na olemba te soki na olobi na sisi na ndosenga oka pardon na osenga oka pardon mpo nde naza boye bolamu epolaka te na nga nde navandi boye naa na bolamu na oyebi ta mosusu nayebi jour namonaka yo to na pusi na pembeni nayebi kombi obenga na ngai nayebi kombi obimisaka rage oyo ozala ye nango ntina oaccepte kutu koya ndenge oye ye boye na banda ondima te naese pas Vincent oya te po rage oyo nga namonaka ye nango ntonga na iya vers ye me nandimi te me loko oye boye nasengi oka bolimbisi lisusu mama limbisa pardon. Voilà, merci beaucoup Blandine. Ndeko nanga Maya nde tolobaki biso to invitaki yo po to sola susumuke je pense que auto si to solo lina yo ngana yo to sola ki vraiment moi tamulai ozomona que kaka nzela oyo ememaki destruction ya libala na yo nde nzela oyo peye mpona koreconstruire korestaurer libala na yo c'est-à-dire ka famille oyo mutu moko abimaki mpo aya na zemi ya lokuta kaka même famille mutu abimi wana mpo ke aya kosauve to kotalisa na mokili na bato ke ezalaki ndenge bakokanisa te parce que lelo ndenge tozoloba likambo ya kobota oui avant etalisamaki na mokili mobaki yo nde ozalaki na problème nango mais lelo tokwei na même situation et que même Richard se rend compte qu'ils étaient dans une situation où ils ont eu une bozala liloba moko bozala ini boluka nzambe pour que l'hôpital pour que boye banengi bozwa solution mais ko refouler libala wana je pense que vous allez vraiment intéressant parce que parce que Richard Aza pour ngai où ils ont leçon mené dans une vie a su vraiment leçon la vie je connais une histoire il y a moi mobile moko pas aki bon donc même histoire bablo moko ya boye mais à la fin il faut comprendre de Nathalie c'est que moi si la vie na ezaki ezaki oyo azali ko négliger na olinga na zongisa tsusu évangéliste Serge a mekape su ko sola po epa esenga zana likamanga ka yebisa yo abato eba ko continuer sur la biso voilà juste une transition tozonga merci. Merci beaucoup, Cornon, pour la parole. Maman Maya, na bandé sou ko rappeler que Nzamba lingio mingi. Nzamba lingio mingi. Les balles, diable a bêté la ma beau côté. Avant, pendant, même après, diable a bêté la ma beau côté. Quand ils ont la parole, moi ici, minga na tongo a l'ikola si je na yo. Parole on dit sangani. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je dis réellement libre. Les choses anciennes, et salani, et les caca, et oyasi que salani, et kota kapeba ni busana.
soto obi tofandaka na makambo ya kala c'est que Christ na akoti te po to comprendre que Yesu akoti il faut na makambo ya kala esani eleka soki olobi o andikisir kaka motema na yo ezalela biso pasi tomona c'est comme ici eliloba nzambe epénètre na motema na yo te abi je suis là dans ta porte en train de frapper naozelaka accès na yo cela veut dire so mama nzambe te comme mama na yo opesaka accès so opesi accès nde ya koti afandi mais kasi ntongo ye akotaka afandaka ayaka pa efface po ta oyo esi ezokaki kala mama Maya papa Richard aza mobali na yo balobeli milimo te me balobeli bato moto akokabula milimo akokabula plutôt bato moto wana alakelami mabe biso lokola bato miso ezosala nanu tozomona tokoki te kotalaka nde bato baokabwana toloba bakabwani parce que moko aza na kanda moko asalaki mabe non eza bakomba oyo eye mpo ekolisa yo etondi so susu na kati ya bolingo eye mpo eaffaiblir yo te mais eye mpo ebakiselo makasi ya sika so yo olakisa diable ke aza moto ya lokuta parce que akombattre yo mais na suka nango nzambe apesi yo kaka victoire nangi nayebi biso susu mpona kosukisa mama Maya papa na biso asalaki mabe mais kasi na motema na ye wana kaka na ndenge asalaki ka mabe wana aya fungolanga bolimbisanga Matia lobi so moto aye boye rappeler mabe asali et que ye moko pe accompagne na sali mabe asengi limbisa yo zo limbisa moto balabala te o limbisa moto bozana nzoto moko parce que yo naye bokoma déjà moko diable nda lukaka tia moko musika musuatika la musika et délivrance au papa na biso ozana ngo posa ils appellent délivrance ozana ngo posa parce que nkolo ozana posa stabiliser vie na bino ndenge mususu là musu même po bana baya olimbisa ngai nzamba lingeli kama boye koma nanu bokoma mir tant bokoma mir le temps ko la epambola bino limbisa papa nanga liyamba ye encourager lisusu yebisa ye na la posa no na vie nanga to koba to tambwisa mutuka na biso à l'aise et ate so papine to boki ne mutuka sili valeur et ate so ki vitre pasuki ne mutuka yasu na valeur te o eza na moto eza monteur eza la conscience o mutaza na mo ya soka sali mabe avoué asali mabe andimi Jonathan aye oyebisa David papa nanga linga bomayo Jonathan ayokaki papa ninde azo préparer liwa pona David mawi na ko sepe na liwa ote na ko accepter te na mona ndenge David a okufe pourtant David a sauvé biso David a bundeli biso David a longisi biso et le même Jonathan est pas na yebiso limbisa papa Jonathan ngona olobela ezande ona biso mo si bo fali na ye musika yangola premier jour na soné albi ayeba ine même pas mambali ba ya leki na ye bilongo na komi awa tanga komi ayoki lisolanga bino tika te parce que bible yebi singa sola banda ko bunzeda banda ko luke banda kala bengise na ngomba pa bonga zwa ete prise à sous que tikala ka sala yango nde Jonathan ngene ko dévoiler ko lobaki ko ya te papa ko bomayo maman tango ya comprendre que yo ko vivre non vivre te abi fona bunda pona yo soko oboya ko limbisa kanisa ta makamu makamu mama na biso asali awa parcours asali na famille na biminani ayinami na famille na ye afingami na famille na ye juste ka pas sauver mutu moko mutango izayo a sauver te potika la bomo a sauver yo pour récupérer bana yo a sauver yo pour continuer vie na bino a sauver yo pour défendre mobali na yo mama Maya fongola motema si vraiment oyebisa inga osambelaka obelanga papa na sambelaka si vraiment Yesu aza kati na yo prouver biso mo talisa biso réellement Yesu wana azosala effacer colère nyonso za nango effacer bapasi nyonso za nango tikela nzambe charge loba na ye na limbisi ye mais zwa mokumba na biso mpe mema biso na bénédiction tozoluka e nzamba lola nzambe oyo tosalela na vérité aotika bino te aopesa bino mwana. Merci beaucoup.
Gambela na internet. Déjà le nom et l'exhibition Gambela na internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa à rendre disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer un mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vie moko oza na besoin bakende tikela bango biloko kolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango bosola dans les bons, c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndunga place oyo kosomba matière kende. Donc nous ça la donne orphelinat, nous ça la donne homme de veillard ya biloko kolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi et ça le cabo sérieux celui Vincent Lobi c'est que rassurez-vous que ba beza pena correct. Je pense à les jours qui viennent tu la no spot na bango ba no le tout moment donc bon message na Gambela na internet osobi biloko na oza na poto tindika mbongo na yo et biloko na koma pa ya mama leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya mama papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien Gambela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou à expliquer bino nini na kosala pour que biloko koma souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport à Likamongo, Tobeni Gambela na internet. Maman Blandine, d'abord, no bandanayo. Dès le début à Makamboyo, nazaro mona omabe. Nakoma mono le rôle poison moko na vie nanga oyaki pour détruire ngai. Mais tant on a fandi na mizongi si na kati nanga na yeko mimona ngande na zaki zoba na moni o penza ke na bindaki déjà na mai yo bwa kelinga sauvetage bimisi nga na kati ya mai falaki na kufa na sengi vraiment merci premièrement pour la démarche d'effort de sacrifice parce qu'au fingami au latisoni même na yebi réalité l'équipe pas na binoté mais na yoka ki na matoi et na yebi koza na kimiate yo soana ka pona obiki sanga pe foyer na ngai Andine en tout cas merci et puis deuxièmement na osenga yo pardon par rapport à l'attitude nyonso nazalaki nango envers yo na débit à makambo limbisanga vraiment nayebi nini nakosala te otema na ngai eza témoin après kolongwa na esika oyo na opesa cadeau vraiment merci et puis nasengi pardon limbisanga mama nayebi te so olimbisi la problème là yo mais ba ramboni c'est ça le poste c'est na sali yango pété celui qu'on a là celui qu'on a yo donné la sali yango na kata motema na tout ça la sali yango za pona sauver na premièrement na leki nanga oui non pas pona la leki nanga tout d'abord na mona za level mais ce qu'on fait ça na cadeau non c'était là cadeau est bien au fait ça na au mai au c'est ça na ezara que non à chaque fois ça problème na motion aux on pas marrer on peut pas passer merci merci pour le conseil parce que bon bazar limite placé donc trouver solution pas encore merci maman Maya maman vraiment na osenga bolimbisi na olinga te naloba makambo ya kovanda Maya mama pardon limbisanga na mabe nyonso nasalaki yo Maya na comprendre yo ndoza mwasi ya vie na ngai Maya ezala nazalaki koluka nazwa ezala ya motuya mpo na vie na ngai
nzoka ezalaki yanga te maya ya motuya ya vi na nga eza nde yo. Pardon mama, limbisa nga maya nasali yo mabe nalatisi yo basoni maya pardon okangela nga motema te kokangela motema te ozosisaka maloba limbisanga pardon ozosisaka maloba ozalisima mokwani osalanga pardon eloko nini asalaki yo nanga pardon limbisa eloko nini asalaki yo papa na ngai omemaka na niveau omemi ngai osilisinga valeur na nga momwasi osilisinga yango richard nakomi lokola ndo nayebi te place nini nga nakokende mpe nabeti lisolo bandima ngai deja meme na famille na nga baboyanga mpo na yo limbisanga papa na ngai lelo so richard na makolo na ngai te nzambe pardon topesa chance na vie tokoparcours ya bolingo na biso opesaka merci te pesane blandi ongani na souffre na vie na nga moeso mwa mwaso te yo mipesa kende kolokotanga te omipesa kende koretrouve nga te mpo lelo yo mwana ngai ngai nzambe richard nyonso nga na mwana vie na nga nyonso watokala ndobota te mingani na ndobota te te papa ngani na ndobota te okina koluka mwa libanda richard pardonne-moi limbisa na vie na ngai nzeta ya paipai nzeta paipai olibisa bantoni ndenga te oyo ebotaka te ndengai nakomi nzeta mbila na Maya, pardonne. Maya, pesanga toucha. Pesanga espace. Pesanga espace na vie na yo, pardon. Indisa Maya. Je suis que vous la vie na réalité. Oza moi sa vie na. Oza moi sa vie na ngape na mobile la vie na yo Maya. Pesanga espace na vie na yo. Pesanga espace na motema na yo, to continue de na biso Maya. Telema, nazambe tofukamelanga telema. Nabitelema papa telema. Tu m'as pardonné quand même. Icho nabitelema. Voilà, monsieur Richard, vous êtes malade, s'il vous plaît. Je pense que sur Otali, maman, il y a un jour, voilà, vous pouvez permettre de aussi bien dans deux. Déjà, le papa Richard va vraiment, je pense que vous avez déjà à l'émission. Il faut comprendre que nous avons fait ça étant, il y a pour digérer les cambos. Pendant, il y a tout, il y a tout ça, il y a un mot. Maman Maya, la situation de la musico, je pense que papa Richard alobi déjà nyonso Nzambe assis à porter un plus Nzambe alaki kaza présent na couple na yo nenga alobi abandonnera biso te yatika biso te diable akoya ko tenter diable akoya na ye babi souvent les voleurs viennent en premier et les sauveurs en dernier, c'est-à-dire que Moïba yaki ayibi mais sauveur aye a sauvé. Dieu est venu à travers cette émission restaurer ton mariage. Libala nezayo. Bana wana bozo luka, je suis sûr et certain qu'un jour dans un coup de fil dans le téléphone dans que Maya Boti. Je suis convaincu de ça. Nana lingi kaka o rassurer biso na liloba moko parce que ngana si na comprendre que oza na position de limbisa papa Richard. Nyaningo ibisa biso kaka tout se rassurer que lelo papa Richard ozonga na yo bola nenda kuma lelo. Soki ata oyoka omona ngo bien te ozonga kana ndako oyo Sarah vandaki papa Richard a ofuta ta hôtel bola la nena lelo comme ça ata la neni na osala parce que si kana sengi na bino subo vanda na te pona
respect na image na yo il faut bolonga lupango wana. Je sais papa, je sais. Mais rassurez bisoka que lelo bo kenika nzela moyo na papa Richard lo toza nga besoin yango wana na nyonso to ebiso lelo. Merci papa. Naza problème Richard te. Na pe na problème Blandine te. Richard mbali na ngai. Merci beaucoup. On a ligne le bicho vraiment militaire. Merci. Le fait déjà de reconnaître que Richard Azam Mobali na yo pour la bicho que Robert les quand même à beaucoup parce que c'est déjà fort pour la bicho yo le bateau Richard Azam Mobali na yo et je ne veux pas que le bicho m'a camé belé. Je dis merci na yo, merci na Blandine. Blandine, vous avez contribué dans la vision émission Oyo, il y a réconciliation. C'est grâce à vous que aujourd'hui ce couple ils ont mis ensemble après Kolongola. Mensonge, né dans le les voleurs qui en premier et les sauveurs aïe, nous avons utilisé pour que couple oezonga. Merci, la bande de tout botala qui programme oyo, botikela biso ba commentaire, bokomela biso pour orienter biso na situation oyo. To ceux qui a lelo le temps aussi ça, ko solola na en dehors à caméra na couple na biso. Merci bye. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et même biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso tina Maluku centre. Lisolo ezali espace obo moni ezana simalanga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko pona bino pourquoi parce que mapangu mingi to ya kosombaka awa na ba maluku côté ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati. Mais oyo eza opportunité kitoko eza ke ndebo dongo na mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari po tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc. Donc, arc nyonso ne pesim etali makadam et kiti sikoti na seboy. 20 sur 20, $4,500 américains. $4,500 américains aux yeux, le pan on a eu 20 sur 20. Ameromi, bakoma koloba, ngala osoma le pan la maluku na yonova la malukute. Bota l'erreur bosalaka. Lelo, investissement et l'équipe mabele ezate partout dans le monde. Moutoir a reçu le pan, on a eu $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars tek on a sous $4,500. Alors que mbongo ebomi na banque, sur 25 aux 4,500, sur les comptes courants, après une année au coût et commis peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamongo bénéfice commis parce que ils appellent à cadre investissement. Donc on a bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupangu nezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi baza na bandaku awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba.
Donc 229 parcelles à Pambandeza a na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya Macadam. Donc Macadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonganda kuna ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kede déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci. Que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et... Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix. À l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles.